www.potonapoto www.potonapoto. Bien, notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo dans le cadre de Mekato plus introduction de Mbokate de la presse Jules Botalata Tala Lelo. Nenga Sarabino toujours un système infukama des téléma interprétou Ngalalala Mermila Mimawetu Tala Lelo depuis Nakatia répétition en pleine répétition Azol et la sœur Marie Misambo. Mbokate de la presse Albaga Alexandre Boité il faut et les canaux www.potonapoto.com Mbote Pomba de Nias. Ouais, Mbote Botalo de tous les temps. Obi Botalos de tous les temps, Ndengue Zara toujours, mais et là, comme si biso en pleine répétition, Betty Nzemo, il y a Sœur Marie Misambo. N'habitez vraiment répéter qui ont besoin de nous. Bon, ça Banzembo, yobi ya Azaki artiste amené na mboka. En tout cas, solo biko glissa moi. Mutuna biso te na otala makambo na ye wana mna fo dancho voilà okato yokaka na ba parole na ye abane ko édifier biso pour na Seigneur yango wana ekota petit kala quoi mais ça la biso de na nzoto n'habite vraiment Pomba de Nias depuis que Mère Mila et pourquoi pas na yemoko vraiment la mine de vos patrons six na biso na Flosi les belles de belles la belle de belles et pourquoi pas na Mima wetu bazai partout mo ba otala biso tango sango ya Sœur Marie Misambo komela na matoi ezaki na ndenge nini. En tout cas, na Doutaï namona on dirait comédie, ça comédie, mais tant na Hollande lango, mais on a peine que c'est vraiment réel, donc il a pas si ming na mutema et le quoi comédie biso na kati ya Congo bon. Nzambe mo appelle ça rayepe mutazwaka donc taka le to beti noir na répétition. Relaxa que toza matanga tozo la serre lobby pe équaliser déjà benganga toza né ensemble pour to kene morque. Dans le temps déjà, tu as Nayaya, tu Simin Zera pour te mort. Oh, animateur, toi, Gino. Oh, animateur. Gino, non, animateur. Gino, ah non, rien. Ça, c'est la famille. Ton a problème n'a battu. Mais depuis que Pomba de Nias, c'est aussi la plaisir pour ma casse, na fan partout dans la biso, na Sydney, Langa, na patron institut na biso pour ton apporter la mine d'offre. Pourquoi pas na Mima wetu na Mère Mila Bela Dinganga. Au seul moment de soi capé, il y a Sœur Marie Misambo. Seigneur, toi qui connais mon âme, pourquoi, oh Dieu, toi tu connais la sincérité de mon cœur, toi tu connais la valeur, et j'accorde à ta parole. Ngaina keneko wapie ngaina kimako wapie kunana se yamaye nzapa yozalie donc c'est ça en fait c'est ça quoi. En tout cas pour comprendre que Mère Mila Bela Dinganga pourquoi pas na Marlene Jevonne Jordan et pourquoi pas na Didi Girl na Gloria Mima wetu bozama partout bota la biso depuis tout ça toujours to beta suma masolo kaka Sœur Marie Misambo obisonso to zala ki on a pe pour na rezoa ba macaron pour na rezoa pe ba image wana na habite vraiment quelle est la différence entre musique ba musique profane et musique chrétienne différence yango za kanoni en tout cas na mona différence seigneur c'est la musique mais peut-être to véhiculer un message mon côté so il faut to loba ezaka même musique parce que so landeli bien la musique chrétien lobi seben ezala raté les lois sur la côte Seben, il y a pas de musique à côté. Vous comprenez? Côté on est soi-disant des balobas qui biso bata côté on est bata Satan, bata côté on est bata Nzambe, mais bata côté Seben point. Donc musique est dans nos musique mais message n'est pas au véhicule là car ils ont n'engagé moroti. Voilà en fait pour n'engager bon mais musique est non musique. Il y a Nzambe dans la terre mukili pesa la terre mais parce que kitaro to beta quand il y a un peu kuna ba beta en église. Donc musique est non musique. Message n'est peut-être auto véhicule voilà. Un grand merci na ba tout ba la biso na inspecteur Blondi Lemba et pourquoi pas na ba union sur la biso depuis Pomba de Nias ba tout ba lobi que sécurité et bétité. Il faut na comme ça message sécurité et bétité. Na habité ma pour na yo vraiment défendre les gars pour ça disque na yo tu ça pour nous. En tout cas bateau tout va consommer chéri coco. C'est le lobby générique on a nanu sécurité. Bon, et ça là. Moi, chéri coco, comprendre que sécurité bétité. Au moins il ça boy.
batusu pe babisi balboma rumba pe beti te générique beti alors so biso rumba beti koleka générique mabeza comprendre que générique beti te sécurité beti on na lobby te tant to bimisaka public ndem ta jijaka mais tozana batu nde na sécurité quoi toi na ba on a sécurité chéri Coco na sécurité donc moto chéri Coco na sécurité pomba de nuance batba c'est la disque quand parce que au bloqué de bango single ba mona ki magi non des chansons ya chéri Coco oh to mona sika puis obimisa ki pe mima wetu obimisa ki pe bela dinganga mère Mila na kati ya générique ya sécurité siko batba c'est la disque quand en tout cas ba zelango sont fait prévu mars février tu changer to changer sont fait prévu mars pourquoi siko comme bon en tout cas eza problème administration et puis total en batba bimisanan mais to frapper dire total la bango non est-ce que ebangi sote ke baninga musupe babeta ba générique mususu rien du tout ngala sala ngala na calendrier na ngala ko landa batute biso to na calendrier na biso to sala maram par rapport à batute par rapport à biso mogo depuis pomba de nias balobaka ke ta ba mo depuis ba mo na fali pupa na ebite pona yo so ba do mo na bongo bon na ebite par exemple morphologie ba mambo beletara so ko pe na quartier la terre pour image ya fali pour couvrir image ya fali mais ko kokate o kima o sota mir na quartier la terre pour dépend na yo na quartier la terre mais Mila bela dinganga depuis a sota mir akima alongwa ne ba tunos balonga to sota na mir vraiment bon omoni so na sota mir à quartier la terre peut-être ezaki bien pour le lona beta ba Zénith solo ko sota mir ça yango na lobby balobi malheur nyonso et apporter pe bonheur na vie mutu so na sota pe mirte peut-être lelo ngana beta Zénith de Paris te ngana beta Stade de France lelo ba ngaba reconnaître nga de plicté bateau nyonso o yebi to yemba na bango na ba mineur wana tangela ngata moko o azalelo tangela ngata moko bati babunga na circulation mais pomba nyasa za toujours et toujours pomba de nyasa zali toujours au sala be hollandais o ebisa ba fano ba hollando partout dans le monde à travers émission Tala Lelo na boss na biso Lamine Dovo Mosaka lui et pourquoi pas na chinois caméraman ya sérieux n'est ça toujours disque et ça na combien de chansons 13 chansons pour c'est le bel bon point pour to valoriser musique congolais to beta c'était jeune adara moko kai me moto ko sakana te kai me donc jeune morala to valoriser parce que azotala pe côté ya baninga na ba jeune azo aider biso ba instrument tozo mono ko louer o c'est kai me Déplique, est-ce que vraiment on s'est retrouvé vraiment depuis que comme leader ya masolo na eto ba chance obeta kai me 10 000 euros pour Nzembo 10 000 euros pour Nzembo donc avec ce record 10 000 euros cash kai me moto naso bandela moto bandeli moto na ndeko tangi kai mbe mais lisolo mo beta makiaki mima wetu na bela dinganga depuis que fa signer pe chanson mais beta mité wana batunanga nyonso ya bango ute ya oloba te na bapesa te to ntwaka eza maintenant betaka sete na likambo moko événement moko esalama na Londres depuis temps nasala émission nasi botalo tosala ba émission be napesa numéro nanga nazalaka na numéro moko banuméro oyo bozobengaka pa badeplike ya mabe wana so baescroke mbongo en tout cas eza problème nanga te mutu moko na Londres akweli problème wana nani wana nabosende kombo bon mutu nakanga kombo ne Vieux Lopez Vieux Lopez bon Vieux pas se trompaki ntango akenda opesa mbongo pa mutu mosusu deplique numéro nezaka 00243 89 23 30 420 à part numéro na su na numéro mosusu te donc so pesa mbongo na yo na numéro mosusu en tout cas wana ngai te fo bokeba soko za besoin deplique ayembelo fo sane kai asali abengi ndeko ne na Kinshasa ndeko na ko trouver nga en personne à palper nga to komi mbongo na salele papier et c'est bon donc boya bimisanga net nga moyibi mais or que ça na ngai te soko za posa deplique dédicace yo tinda mutu soko za na poto tinda ndeko na Kinshasa aya a trouver nga to palpane amona mena que deplique en personne yeyo et ça bien parce que réputation nga et bani moi robé ba moi dimi pona
miyibi oyo bazolia bato mbongo lobi miyibi bazoyiba yo c'est que yo mo comprendre que problème ezali déplique si bauti kolia bato mbongo na Londres na kombo na nga na mboka ya Fredi Mayemba na bela dinganga na mer mila balie bato na Sir Cardelen Dozo na pese pe bambote en passant ayebi makambo na Londres na sala traité ya nzembo kana na Chibo Apula le ballon d'or on na reconnaître na kati ya Londres traité ya nzembo na sala kana na Chibo Apula na sana mtu musute donc bato baosala makambo oyo bakongolais toza gentil eza bato baotravaille baosala mosala na bango mpe yango na pasi akokanisaka na aide de plique peut-être na kosomba nzembo mais yo ye oyibi ye mbongo na ye atuka eyosala bien te mpo na image ya pasi makasi déplique pomba de niance mais so totali depuis que wana danse mo ozobeta wana ya sabuni insanité eza makasi mpe ngai nayebisi chinois kofilme te pour créer les poteaux na poto problème te la mine dovo ayebi mambo ke na poto mambo za insanité za makasi pa wana nazoka même soni ko bouger ngo liboso parce que même mila linga te vraiment baja ba mama bonga na kotango pourquoi insanité abongo vom bino na Congo totala mabeka ya ba congolais mais nayebi partout na ba boisson tokota mon ami il n'y a pas la fête allez coller la petite balobi même si c'est ta cousine il faut la coller exemple ni ba pesa na carte mais so côté mon na ba papa mon ami n'a pas la fête on va coller la petite même si c'est ta cousine il faut la coller mais oui que ça m'a bien makasi na danse wana Facebook wana danse ça comme nena Facebook azo sala lenga kit ozoye suka nango kotele bayaya ya kotele moto nzembo mo ezoya kala mingi te comme nango kiti tara nzembo kombo kiti elengi eyoki elenga kiti amoni bilenge kiti elengi ale suka nango kotele bayaya ya kotele depuis osala plaisir makasi na mima wetu la mine dovo na kobandela susu na mer mila bela dinganga osala bango mwa tsuaka moko ya eloko oyo ezobima oyo nanu bato bayoki te à part Chéri Coco yango nasala bango envoûté ensorcelé pona bilengi ya kiti ye zongo kopesanga liwa soko yete yebanga inada ye bebe bela dingango moni kiti elengi omoni elenga kiti elengi mima wetu omoni kiti tokotaki na mama tozalaki na salon tozalaki tala TV kasi tozalaki na mama tozalaki na mima tokoti na ndako tozalaki kotala TV tofandaki na kiti toyoki kiti bilengi elengi ya kiti talaki omoni kiti relax naoki kiti elengi ya kiti suka nango kotele bayaya ya kotele mima wetu tokata na biso mima wetu ya Didi Girl pourquoi pas na mer mila bela dinganga masalanga mayonnaise abi mikolo a passé na ba dimension moko bema un grand merci na mayonnaise pendant ça sera bien bo sala toujours bolo na mnondo zo sala mana habite vraiment ba retenir ndenge ni na ndengo leki na émission tala lelo surtout c'était là pour na muyibi azo yiba na kombo na nga pardon muyiba se retrouver koleka na yo moko ne beti disque a se retrouver koleka na nga na bondelo ndeko na ngai musala to sala ya musala passe tala bana to bana bana 14h ti 23h to yemba to bina ale yo fa na palais po okosa banoka bato na bapoto na basere eza mabe bandeko na ngai obonga ta tolie bambongo wana mo obongea te obonga te donc c'était nazobeta bakongolais nyonso bozala prudent songo pesa musicien mbongo luko tinda mutu so oza na Europe tinda mutu palpe musicien na misu boye ndeko na bena bengo non je confirme toza déplique yeyo depuis que Simon est muki atama featuring ezate papa nande tozoma baninga parce que dernièrement na salaki en temps bossa clip yo na c'est le scram na disque né ici c'est Paris mais yo bende tama mutu pemende to obengi ne batu ba boy na bango po depuis que gaz eza sundete tozo luka talaka toke kundola vie bozi OK na vie bozi po bozi benalo na ke kundola vie bozi na ke kundola na monique emso benga oyo boya na jamais coûte ngamoni ngamo na emba fort. Donc, attends, boy, moi je m'en fous. Mais, na ke kundo la vie bozi. Vie bozi.
On comprendre. Mais depuis, est-ce que aux artistes émissaires ou en sont privilégiés que les cas, café ou na Fabrigas mais tala les lots depuis. Non, tala les lots depuis qui ba Morano ba Marambelé non a très à l'aise si vous kende côté kuno tala pena wa wangis. Donc biso toza bien, nana zala pas le roi de la forêt, nana zala awa naga bien. Quels sont les avantages depuis que coûté nango départ comme leader ya groupe na? Ala tranquille, à l'aise. Quand on est dans la maison mère vie non menika yangwana. Jamais batika le monde a des pliques mba c'est toboga maman belé non mené fi na tranquille. Un grand merci à les boss Nico 3000 ans ici Kawapi, les mbokate de la presse Julien Azali manager bomoni kaka Nico 3000 ans des ara toujours ils ont mis bon na Bandal Matonge Kasavu Boulemba Yolo partout vraiment Nico 3000 ans un grand merci na mère Mina Bela Dinganga. Merci na bino son habité vraiment depuis moi 2-3 personnes à Baïba Otalo sope madame Aza au PCP Mbote. Na pesi ba congolais nyonso monitor le lana mutu ba Mbote pena lelo moi ja na pesi ka ba congolais nyonso Mbote après matanga ndeto joie pena ta. Là lisusu c'est Marie Misambu po Flozi la belle de belle na Mosakoli na mi devo na mère Mina Bela Dinganga ba comprendre. Kende ko wapie ngai na kimako wapie kunana se ya maye nzapa yo zalie kunana mapata papanda kona yo donc tozana correct lobby tozo kende kolela la sœur Marie Misamu na ndenge na biso po tozala ne sala biso bien quoi. Merci beaucoup na Ishi Love ndenge zara toujours na bino nyonso. Que vous partout pour se faire Love mère Mina Bela Ninganga inspecteur Blondi nenga zawana zaki na présence na biso pourquoi pas na batutu bazotala biso vraiment un grand merci na batutu bazo soutenir biso na bi que vous soutenir Ishi Love donc Ishi Love merci beaucoup mère Mina sécurité toujours à suivre. Bien balandi émission tala le lokane na segwino na cadre ya Mekato plus introduction avec les mbokate de la presse Julien Botalata tala le lo avec la créativité ya mère Mina Bela Dinganga Mima Wetu les boss la mine Ndovo onga les mbokate de la presse Julien Botalata les siga wapi nazo sala na pesi mbote na les boss la mine Ndovo motema la Flozi la belle pourquoi pas na Arnon Vouma na pesa sumbote bon na go fait image. Kaka na 5 minutes ça bongo na danseuse déplique pomba de nuance bomona ke sika ba kataki ba makinu mais ngai le mbokate de la presse na moni ba danse wana na ebisi chinois kata caméra poni kata caméra ba danse wana donc to kana moi moya ko lobate bo comprendre ka bino moko tozana ndeko na biso awa bina ki danse ya Facebook mbote ndeko mbote na ebité vraiment impressionné zani na ba batali lelo na émission tala lelo. La CPL a mis une grave de bataille, mais c'est à l'élo. Dans les répliques qui donnent la mine en lobaté, bien au Monica Mamna Sali, au Monica des spectacles, n'habitez sur Bino Bolobani. Soyez Bolobani, mais na katia dans Souana Tomoni, insanité, bêtise ya makasi ngari mbokate na préciser bien. Na lobby yango parce que liberté de l'expression. Na lobby yango mutarobo yazate parce que taka na boyi caméra pela. Mais pourquoi? Quand Robin danse moi ko éduquer masse mais Robin ba danse moi vraiment ya salité tina ba degré moko be poni bon témoin de salité témoin na betine de spectacle na ngamoko na sali yango d'après la moi muta ko sala on te kanga mo na sala est-ce que yom to sala ngoto zaki na mettre chorégraphe zaki pe pembeni na bino ya ina mettre chorégraphe zaki pembeni mais dans ma physique ya ngamo ya kendo yoko na ndako ndeza la kaka ya na beta kanga na sali moi oba ya ki donc Mingol Bezate ba comprendre déjà que pesa moins de 3 personnes ba otala yo partout dans le monde ngai mère Mina Bela Dinganga tala ngai na ko bandela na mère Mina Bela Dinganga na ko bandela Freddy Mayemba na ko bandela na Moïse Kabasele na pesi mbote na Moïse Kabasele moins de 3 personnes ba so pe papa zali pesi pe mbote na peska mbote na Bela Dinganga pesi mbote na Tachana Kiebo na pesi mbote na so pesi mbote na Bela Dinganga il faut pesa pe mbote na Mima Wetu na pesi mbote na Mima Wetu na pesi mbote na Kompela ngai Gloire Mabaya. Merci beaucoup ndeko tozano pe awa na ebité moment 2-3 personnes na baiba otaloka. Ouais, merci pour la parole. Bon la CP minga na maître va danser il y a donc pesi banzema salité wana te banzema propre banzema salité te banzema propre ya salité na te biso ba pas pesa bien le monde ba j'ai bien kitoko mais mingi on l'obligate to l'obligera mbala mais la pesa ka maman na mbote venir en futa
na pesika bana njili moi na bino motema maître ba danseuse ya merci beaucoup kitoko. Merci beaucoup tango binjili na moni moko mon ami Zini Kumbi na kata Congo dialogue na habité vraiment maman yo pour ça danseuse a se présenter pour passer moi 2 personnes gambo. On comme dans Christianville na mo na bino mo yaki na pesi mbote na mama na nga mama Bobi mobanda na pesi mbote na ya na ngai moko kati motuli pe mama na ngai ona lenga mingi enanga masa Marie-Louise na pesi yo mbongo ba bizu enanga Marie-Louise ba pesi pe mbote na ndeko kombo nani et puis on se présenter maman moi 2-3 personnes. Bon nga kombo na nga Falon naza mwana moko ya déplique mingi na sebami ko sebeza papa ngai na moi das mombo ya mapeka. Et ça là et moi bien na pesi mbote na mama na nga Fifi kuna na Luanda bano nga Kengo pe la pesi mbote na raisonner ba geta pe HD le Bogar ya Kimbate HD le Bogar ba pesi mbote faut pas comprendre que ambiance kaka na émission tala le londe totika accès na ba ndeko mbote na ba tala yo komonani bon nga komona nga Christelle original dona na minga lobati yo ndio moi mon kezo ngajini nga 18 ans passé 18 ans moi 2-3 personnes ba tala bon na pesi mbote na mama na nga Bobi ya yo yango wana na pesi mbote na papa na nga Willy Mozombo na pesi mbote na Président Touré soko landanga ngayo na bien est-ce que na kati ya orchestre ya déplique pour moi de nuance est-ce que moi système ezate que non après répétition et ndeni verra na kuna to kutana kuna système ezala nango mais oh système ezango de après répétition benga ko kino le kuna to kutana te système ani ezala te après système ato lingango te so oyena système adato benga no libanda do imo color que c'est beau soit le système yo boy na boya o makasi pour répétition beaucoup tan na boya o makasi pour ça la ngote quoi un grand merci et ça ba jeune a été tozana tout jeune ba bisaki biso mère Mila Bela Dinganga Freddy Mayemba Mima Wetu mère Mila tout jeune aimba le rôle la Fabre Gaz to éviter vraiment tout jeune et aux en plaisir à voir tout sur na yo au ça moins toi kana si ouais na pesi Bela Dinganga bambota trop kota zali au tout jeune d'Afrique mai tribune dans le chaos babotoli bolingo nangai babotoli bolingo nanga Bela Dinganga babotoli bolingo nangai mima wetu Joël Mouya dior nangai ya nzambe nangai ozo bomasha salom mai tribune dans le chaos babotoli bolingo nanga bapesi na nkoba yokalisi toile l'homme prudent voit le mal de loin il se cache dans l'obscurité Joël Mouya Bela Dinganga il se cache dans l'obscurité oh tout jeune a chinois nzambe nangai oh nzambe nangai oh tout jeune ba oh bakanza wampo na chapele tout jeune ba oui Mandela welela apartheid Lumumba kufa pour indépendance ndengo lingyo bomanga ye Alubo Star trésor ya boko bomanga ya wa Christelle Kinwani mon vérité minumbu yoka tout jeune bao osha salom dadi herbichi nangai yoka tout jeune poto na poto eli biso ya sikao o tout jeune bao Julien Botalatala émission ya somo émission kitoko e tout jeune bao Bela Dinganga yoka tout jeune o tout jeune bao mai tribune dans le chaos babotoli bolingo nanga bapesi na nkoba yoka lisi toile l'homme prudent voit le mal de loin qui se cache dans l'obscurité au tout jeune d'Afrique veut dire que yepena azalo kwa bangote quoi mais pourquoi bangote na munoko solo ba ozoboya yango mais na ko yemba na ba geste na mama mutu Fabre Gaz mais suko pourquoi ozoboya yango te rien nga ko za lokwa yete talaka mona Bogar bo mona pomba de plique jamais na ko za lokwa yete ozoba kino pomba lo Bogar lokola yes c'est-à-dire que identité na yo bimi na mais identité Fabre Gaz suko pourquoi ozoboya même mère Mila Bela Dinganga zotalango te mère Bela Dinganga yenda la nanga mon vieux héritier minimbo alors non neni yo bimite ya salami ko liboso na yo pourquoi on ka polémique ne ska polémique ça yende pena la nanga yi ngana landa ite po veut dire que ya ndo yimba ba agressivité mais ngana yimba moi doux quoi veut dire que moi douceur est-ce que na disque o supplément vocal pe na yembe pena vocal ya dega vocal ngo parce que même il y a za 3 ans na solo wana oh moi na pomba depuis que tout jeune d'Afrique oh
nazanga nanga nyonso kasi bolingo no te tujene o nazanga tapale kasi adresse ya motema na yo te love na yo ndipesa ngai identité wa au pays des amoureux soki oza te na komi son valet refulema nanga libanda motema kolima yas nazolela bela dinganga o tujene ba o omoni ndenge naolelaka yoyo pasi mama fuide kiede pomba fulanga koto yo na yogi mukuze papa simbanga koto yo na kotili ya nzie c'est bon, merci beaucoup vraiment émission tala lelo na ba YouTube Hollanda biso bo comprendre zaka degré ambiance na habité vraiment et au ça la paix bien to ku Felipe Serre na biso Marie Misamu ça be bossa man tswaka na ye parce que Flosi la belle de belle moi c'est mon konzi azape na posa yo comme moi tswaka et Serre na biso na me ami la belle dinganga mima wetu mokolo liwe ya kawoko yebatawa mokolo liwe ya kawoko yebate na este na l'ouest biso tukidiba ikomema yo lokola tacle par derrière ah oui Marie Misambu ele akio otiki tu jene ba onama bomba déplique lelio bela dinganga lelio Chassalome o leli misambo Dadier Bidji aleli misambo mon vérité minu Seigneur Seigneur, toi qui connais mon âme, pourquoi mon Dieu? Toi qui connais la sainte vérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Veut dire que au Ponabana poto, Christelle qui nous a bella dinganga, ça c'est tout jeune d'Afrique. Moi na pomba de plique, veut dire que Seigneur. Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sainte vérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde de ta parole. Oh, Zambe, donne la misambu, tu je n'aime wao. Donne la misambu, bella mawana Paris. Donne la misambu à Lubo mawao. Donne la misambu, bella na Londres. Donne la misambu, trésorerie ba open world nzambe. Donne la misambu, mon vérité minimo. Merci beaucoup vraiment, on a habité vraiment. Bon comprendre que ça degré ambiance émission Tala Lelo. Quant à moi je tiens à remercier maman Efini Bongongo Bomboulé, pourquoi pas na Freddy Mayemba. Ça dit que mutumo azo sur la pepele puisque papier duplicateur Freddy Mayemba na kati à Londres. Un grand merci na Mima Wetu, na pesa mbote bongo na Marlene, Jevon, Jordan, Didi Girl, Gloria. Mima Wetu alingana seka. Na seki pour na bino un grand merci na ba union so ba la biso Tracy Pro et pourquoi pas na site na biso Elengi ya Congo ba mbote na biso moi 2-3 personnes ba ba la ba mbote na nga na pesa ka na venanga ederge na pesi su Alubo Star na pesi Ilrich Makenda soldat makasi ya Lyon ederge bela dinganga na Londres na pesi Aris Masambu le suprême trésor ya ba ya banzale o Alubo papa na Kenya, veut dire que bambote na ngwana na pesi chasse à l'homme, veut dire que camarade de mon conseil que zaki États-Unis ngaza camarade de Lil Wayne na pesi mbote na chasse à l'homme. Chasse à l'homme na pesi mbote, mon ami mayonnaise na pesi mbote. Chasse à l'homme. Na bandele sous chasse à l'homme. Balobi moninga ya mokonzi na bango. Moninga ya pomba de nuance chasse à l'homme. Pourquoi pas na Mima Wetu sécurité, Mima Wetu sécurité, Mère Milan, Bella Dinganga, Chinois Noir. Un grand merci na ba union, so bo s'abonner na site na mino poto na poto. Merci beaucoup. Chinois Noir, Chinois Noir, Chinois Noir. www.potonapoto www.potonapoto